Minzembo yo moyindo nzambe alingaki yo utakala yo moyindo loposo ya nzambe yaponaki yo moyindo obosani kombo ya kimbangu lobi kona yo ezali wapi. Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien, le nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako babakolaki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo mbona na katempeni mama kandelobi kolake mapapu masopi mafuta tokokisikana olongo na nzambe oyo babenga na makomi. Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien. Shalom, bonjour, bonsoir chez vous, peuple de Dieu, amoureux et amoureuses de la parole, de l'actualité qui se passe ici chez les Nazaréens. La vôtre, la princesse de l'Éternel, maman Tiffany Mokwa, à travers cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour de sujets importants, c'est très capital. Mais avant toute chose, rendons grâce à Dieu parce que notre invité est déjà sur ce plateau, Papa Kiessé. Et on se retrouve tout juste après, à travers ces cantiques. Je signale déjà que derrière la caméra, c'est notre bien-aimé Alpha Gédéon, le frère Gédéon. Et dans le montage, nos bien-aimés qui sont là-bas, donnez-nous un cantique pour la gloire de notre roi. Et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Nazokatela nzambe losako na sesiko nazokata losako siko kuna nalingi nakatela nzambe losako awa aniva ale katela ale tozosonga tikela ngatela nazosonga s'il vous plaît tikatela yoka olingi libala olingi kobote olingi mosala mpona nini. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres.
juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City. Waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Merci de retour sur ce plateau. Zoa Mabele, de Cabo Monawana. Papa Kester. Asko na bingo na mona tango chaka bo na beto so mona ga yemo king Kester so king esprit tata simoki manga zakati na ngai. Mais va geste ça le king Kester. Esprit kaka moni donc esprit me mamutu na force mususu na vibration. Ndozo budaka na ngale na mona na mo kanit king Kester. Te mais Kester ndeko na biso te. Kester ndeko mpangi susu. Mpangi. Muke mpangi. Parce que l'identité est en Muke mpangi. Muke mpangi. Mpangi mais uzavana kati ya kimbangi c'est na cœur ya papa Simon. J'étais. Kuna kutu ata ndeko. Ponga ndela banda ndeko so ye. Ndako so sambelela biloko so sambeli à côté ko simba biloko côté. Faut sambela na ebiso bondela biloko na komba tata Simon kimbango. So cheka komba tata Simon kimbango biloko na moi ben ingrédient vandisiko bien. So ben ingrédient zate. Merci beaucoup papa Kiese. Lelo est ezana bitumba ezalaka déjà na bitumba. Mais tout le monde va passer l'église de réveil. Mais so bako bima na ba réseaux sociaux bako kebisa bana nzambe l'événement na bité so yebi po yo pe ana obeta solo étant que chercheur indépendant. Po yo mo bise ngoza chercheur indépendant yebi voilà. Comme déjà bamindele bapesaka indépendance de son alandi susu bango to na kozonga suna buumbu yango mona bima na makambo na ngai ngaza indépendant pour passer même na bima déjà na prison voilà la suna prison te ya comment déjà indépendant yango mona saki lingomba na ye asali lingomba yango lelo eza lingomba na biso za indépendant donc lingomba so dépendre te o so na banini te yango moni Kester za papa Kester za chercheur indépendant. Est-ce que ça la peut recherche dans makambo telle culture ya mboka na biso ni ba musique o ilika na mboka na biso? Mais n'abso na za chercheur indépendant. So le bito le la musique na ko pesa na origine musique o moni to beta ka musique za musique o moni oyo. Donc bon musique na sens nini te. Mais danse ça donc ça l'origine satanique. Danse o mona ka danse ça mabe. Ndeti ba chrétien ba ko bina te. Ba chrétien ba ko bina te. Et ba chrétien pe place wana ba okete. Place wana ba okete. Isaka lokola soke na Lévitique. Na Lévitique quelque part na 11 je crois. Balobi moni ngulu. Balobi place à Koufi. Nzo tene bo simba ngote. Et bembe na epé. Pe boko leka musika. Boko tika onka bongo. Ça veut dire batu wana isa lokola ngulu à Koufi. Parce que biso place wana to komate. Isa lokola ngulu à Koufi.
po biso za ba chrétien ndeti ngana biso ku ah ndeti ngana ebo binate bon ko place ko bina na kisani ponga so bochena bina bo buka na oseka pona ko bina na marque na ngai bino mo bomola a part ka rythme na Hollanda na ko bina na marque na ngai. Question nga yokaki yango te ezali ke tunaki question ya musique pona ni bongoti pona ni musique na mboka na biso bon musique yango musique ezebele zalanga no clair musique ni ya lelo tomoni to Hollanda na réseaux sociaux tongi toyeba pe nanu bandeko ebele bakoloba basena nzambe bakoloba que bandeko bakende te na stade le 29 octobre la musique au Italie ndeko na yo pe congolais hanga congolais au Italie ndeko to pe mwana mboka Fali. Est-ce que musique na biso eza parmi biloko ebomi pe Afrique to pe bomi Congo tongi toyeba omoni dans mon bar so muta sombi bière moko ako sape 5 heures du temps na bar après c'était azoka musique bani mais so muta ene église Alexika muta ene église atalaka yoko to sutu ko luke boluke langa papa kingandi kenda kikala nwana na makamwa nzambe omoni ka badi sangisi batu bakor ebele badi sangisi mundele mutu mwindu nani ba ko le place moko mais so babimisi ka bible mundele nzela mutu mwindu nzela endie penzela do bible panzi batu omoni batu lelo bazana contradiction na baka eloko moko tango lelo ba pasteur bazolo bela batu bakende kuna te wapi pour nazo ba place ngo batu bakete le 29 octobre eza concert oyo betama na stade de Mature na Martin na biso nana obeta kuna ponga na kipa ndeko Fali nani Petro nani Fali mais bango ngana yebaka ke biloko ne za biloko satana wana za d'origine satanique parce que bazana kati idéologie satanisme pour danse à partir ya ziva danse il y a des hindous, il y a troisième personne à la trinité satanique ndé aiki na danse wana ibandi kobina nazo baso eloko moko boye na Kikwiti concert moko linga obeta kuna metan kaka ye fali aloba ke non biso to kolia mikungu nani ni bo trouble salima na stade wana ngana zaki na kati ya Kikwiti tozaki ngai na grand frère na ngai José Kombona mama na désordre salima na Kikwiti batu bakufa na Kikwiti na concert pe betati kaka na débit ebendaka kutu rando osakana te pona à l'époque Kamisendo ndazaki gouverneur ya professeur Grabandondo à l'époque même ministre zaki matata Ponyo wana déjà musitu déjà salaki nini déjà si akendaki vous comprenez mais créer des ordres amoni Fali ayebaki nzembo moko balobi kitoko ezela manzamba alataka mutu no sote miza kitalatala batu no so batalaka or que kitalatala izaka moko c'est papa Simon Kimbangu oyo batu fo batala po babika eza serpent de rein oyo Moïse abimisa bango batu no so batala serpent de rein oyo bako mona pas cité mais batu bando tala serpent de rein ba mona pas cité mais ba oyo bakita misu na se ba mona ki passe lelo oyo yebisanga soki pasteur akeka kana stade de martyr abi awasali sa campagne moko abengi batu belé baya awasa mpiaka so pasteur akena na stade abenga batu bakende belé awasa mpiaka vous comprendre joaka bible na joaka mégaphone tongo banda ko teo ko mutu musolo ba mais mutu azo déranger batu boyende non or que bible zo biso boye na Matthieu chapitre 10 verset 40 heureux celui qui reçoit un prophète en qualité il recevra la récompense d'être prophète. Vous comprenez? Si vous avez la qualité au Bible, c'est la sainteté. Mais si vous avez musali na nzambe, azobeta ou bien jour on a le 29, ba pasteur ba kende na stade du 20 na 20 ba on peut passer la cérémonie, ba ça ampiaka. Ba ça ampiaka ba tutu ba Hollanda musique oyo ya mokili. Or que mokili nde ebebisi makambo. Donc tango batu bakena mukili baby
Ok, batu faut bakima panza. Et batu so kotangi na Psaume 106 21, Psaume chapitre 106 verset 21. Balobi batu babosani nzambe oyo abimisaki bango na mokili na buhumbu babosani ye batu bandi kosala babuzoba wana eza buzoba biso za ba chrétien moni ngai tangu na osala sap omona bana mai tokendaka na babar nga so toye tosolo ndeti makambo forme esili so topanzani mpe tosala nini nga azongi ndako na bar na oki te et je te dis bandaka na botama boye nazwa tante na bar rien skol primis nini shimbok ndenge ezalaka na yebi yango te ndenge ezalaka na yebi yango te siko batan oyo tokende kuna nayebi yango te faut comprendre nayebi yango te oyo wana eza biloko ya mokili bato baza ba chrétien les jours là bakende église balobi jésus sabi ya César topesa na César ya kaisala pe topesa na nani donc ya nzambe topesa na nzambe ya kaisala na kaisala bato kaisala bakende ya César bakende biso toyombaka nzembo moko na église kimbangiste tolingi tokabola bandimi okamata boyo bayo otia bango bilembo kasi boyo banga satana bachama bilembo byanga satana mokonzi ya lifelo kasi yo mfumu alongo okamba bandimi bayo awa ose kamba bandimi no le 29 baza na kati ya indosa na église oyo yangai nakokufa na bango elonga ose tolingi tokabola bandimi okamata boyo bayo otia bango bilembo kasi boyo banga satana bachama bilembo byanga kabola mwana mayele bateye na masese. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Le Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. soki lobi atomoni mpe ndeko fale ake kamba boyamba kaka abongwani ba repentance sikoyo wana siko repentance même ifali
kaka na bunzoto boye po abikisa mulimo na ye il faut kachama ko na nkamba po na zwi tant kuta omona kana ete so na zoki tant ubi occasion moko boye ya kusolola na ye boye na ko biseka ntoka to ke nkamba et pe na ebike makancho pa zaka nango na ebike makancho zaka nango po tant que congolais makancho zaka nango azaka na makancho pe fali ba fali oyo bazaka so bata mushi na okaka kota mai ndombe mais papa Simon Kimbangu tanga koma na mushi atelema place ou atelema nde côté territoire ezali papa Simon Kimbangu atelema tango papa dengenda koma na mushi ba memai na Chipoi balongola na mai na Chipoi alala 7 jours na mushi na mboka na bango or que les 7 jours oyo papa Simon Kimbangu alala wana donc tozongi na calcula 7 temps il y a les 7 so chandeliers vous comprendre ça veut dire et là mboka vrai zalaki mais na kwa mutu papa Simon Kimbangu alala ta lobiki na 21 lobiki no mboko eza mboka sata na mulili eza awa alala na kwa mutu te alala nde na mushi donc comme alala kana mushi c'est que na mushi wana eza na batu moko oyo nzambe abandeki pe kucha misu peut-être pe kozala ye pe fali oyo vous comprendre mais nazo conseiller en tout cas son mutazu yango à partager hein batindela ye batindela kenkamba babiseka que no papa Kester papa qui est ce chercheur indépendant en histoire des origines faut comprendre et tant que ndeko na mpangi na bakota kati hein na mpangi na kati mini donc il n'y a qu'un seul route un seul chemin yango moni drapeau na biso antique ezalaki na 6 étoiles na branche moka munene so to jouons 6 na oselipso 7 hein 7 jours papa dengenda lalaka na kwa moto Mobutu aya lobite tata moko c'est papa Simon Kimbangu mokonzi moko baseli drapeau asimbi moto tata Simon Kimbangu asimba moto awa okozika tala tata Simon Kimbangu so lelo ngolo lekaka na écran hein olingolo baka faux lobi na tongo ozika j'étais batu ba donc ngolo bano na sengo mais lobi na tongo ozika asali drapeau wana tango alonge Kabila le père ye azumsi drapeau wana hein il y a 6 na moko wana toujours tout ça dans cette non mais mayo pour tata Simon Kimbangu déjà et donc ils ont 7 mais tant raïs avant di boye atala habité alandaka émission nanga boye faut ala pas alandaka émission nanga ya tout chemin mais na nkamba habité faut ba changer drapeau bazui drapeau ba beta nzela moko donc nzela mona kana balabala nkamba ba ti toile moko kuna na suka tata Simon Kimbangu vandi donc tout chemin mais na nkamba faut ba mona kana tata Simon Kimbangu donc ba to définition ya drapeau na ba yeba ngote étoile wana mona kana tata Simon Kimbangu nzela wana mona komona ka nzela uti na se mateli koloti ke ba tu faut tant ba to ba lo ba lo le faut ba lo ngona se ba matali kolo donc likolo nde nkamba likolo nkamba nde drapeau to zana molelo na événement le quoi modèle bongo bino ba pasteur botikali simate biso ba chercher ba onde ba pasteur na chercher bino ba chercher beloko ba chercher spirituellement biloko nini oyo ekoki ko bima comme scandale na événement le quoi bongo physiquement et spirituellement prière kaka Jésus que sabi prier sans cesse so botiki prière ba deka nini koko salim so botiki prière pour ça tana mema jamais kimia so botiki prière beaucoup tana ne eloko eloko wana pe beaucoup tana nango boko belela bo mona muto oyate kutana ne eloko oki ba jona ba yembaki ba shuna batonga ka na buto hein ba shuna batonga na buto donc pourquoi na buto esprit mabe mystique poza na batu musu ero baza olala to mona ka bar mingi na ba matonga wa ba wileri barwana na 12h so moni mutu moko mais ba 14h 15h bandi ko classer ba kit 18h tongo etani batu mingi tongo etana na 18 mona ma abeti ma butu mobimba nuit blanche soki na ba sosimati ba kote wana no surtout o mona ma bato ka saka tongo donc on a so vandi donc bo vandeli bière bo so to ka pe boye 3h 4h so leli moto so leli o mona mutake lala era boye mingi bazaya ko lala donc bango ba changer le contraire ya makambo donc na moi balala ka na butu ba kesala ba dega mengai mwana mwasi moko nani bayekola collège bakuti mutu moko abandeki ko sala prophétisation kuna azo seko donc asala ba démonstration na komba Jésus ba balobi ankolo mais tukuti kuna basalaki esaki bango pe zuwa bato wana kuna bazo belela na kombo na yo collège abi oui
baobelela na kombo nanga asali ote aobikisa bato malabi te so abikisi bato asali malamu mais comme aza ndoki na penepene ne bino bopusana te Paul alobi babeleli Paul bamoni Paul na moninga ne babi bato na baza banjelo ya Nzambe Paul alobi oui baza na raison nenga alobi ke biso toza banjelo ya Nzambe aza na raison mais comme aza ndoki penepene na ye biso tokopusana te. Oh mama yebisanga kaka yo utalanga na pale ubenga na yo talo na ndako ozisko badi papa Kester zela tolia mama Tifani zela nanu tolia na ngunza mabo na sambetu ndako na yote na bimisa skof badi mabalamba vrai na bimisa na sambetu dona pusa na vandi mana zuma nzete na benda mabadi na tena mesa yo lia. Merci. La question bile. Mwana mutu bate ye na masese. Merci beaucoup mwana mutu bate na masese papa Kese mutu mundu wa utawapi. Mutu mwendo auti na Nzambe. Mutu aliboso a exista na monde oyo mutu mwendo. Tolanda ata ba extrait ya discours ya émission ya Yves Copé. Mona Yves Copé zolo baka mundele eza changement ya climat. Nzamba sala mundele te. Même na Bible mona kuna babandi ya Adam baye à partir d'Abraham de séparation ya race bandi. Mona kuna balobi mukolo leki ndaza yaki na colère ya boy. Mais kuna nosto parce que batu nyoso tout bazaki ba ressortir Afrique. Babima awa. Papa de menda tourner na Abraham. Moïse ayaki na 3e génération. Mais première génération na 2e génération makambo eleka wapi. Bakokate, faut comprendre. Mais makambo o ya Afrique toujours des temps ebele awa. Ya masolo. Vous comprenez? OK, na temps oyo, ya na moni boy. Pona l'originalité ya mutu mwendo. Ça veut dire photo zo ta mobimba. Nous parlons que de mutu mwendo. Mutu mwendo Nzambe. Lisu nanga moni mo même mundele lisu neza blé. Mais tala kaka igui wana ya kati zalaka kaka noir. Oyo wana ya noir soki ekoti kaka pembe lisu ekufi. Ndenge ozomona lisu nanga boye mutu nyonso lisu neza na deux couleurs. Oyo mona noir na pembe. Pembe wana aveugle mundele aveugle. Mundele a une inspiration à mutu mwendo. Pour le loi sala. Parce que pour donner façon ya ba savant. Ba grand savant ba world banani ba Rodolphe Diesel, ils étaient tous des noirs. Vous comprendrez? Ils étaient tous des noirs. Ba mindele de ba bebisi Afrique oyo. Ba mindele ba panja pire Ganaye. Ba panja pire Éthiopie. Vers 1930. Ba ko assassiner Menelik, Rastafatari, ba bomi. Ba ke na Libye, no Kadhafi. Ba panja empire. Ba na biso donc mundele sala ki tout a pandi empire aye ko tchaba konzina ye mais banda tchaba musimbaka te jusqu'à présent na discours à Mobutu ezana mutu mwindu moko te asala réunion po babare mundele kaka ba mindele nde basala réunion ya ko bare ba noir siko ba noir ozo mona o baza bazoba ba noir ozo mona o baza bazoba mutu mwindu or que noir ndaza bukolo yango pape Jean Paul Dalobi il faut ba noir il faut mutu mwindu azwa donc ça veut dire il faut donc azwa droit de naissance na ye pour mukolo za mutu mwindu mais le mutu mwindu a commis le kola zoba pourquoi partir à l'isumu ya péché yango moni na même référence moké na meko répéter pour ça baza juste o ya sali mabe yenda zo commettre infraction to punition adana Eve mundele mutu mwindu akotela ki wapi kaya bomi abeli mundele mutu mwindu azala ki wapi innocent saint Judas teki Jésus Christ mundele mutu mwindu azala ki wapi Tour de Babel mindele Nimrod mutu mwindu azala ki wapi Sodome na Gomorrhe mindele mutu mwindu azala kite Delija Noé mindele mutu mwindu azala kite Jésus Christ ba juif ba bareye mutakala elambano mona kanisa kaka na respa filme mutu mwindu azala kite mais siko punition ya mutu mwindu euti wapi si mundele mutu asala biloko oyo mais mutu mwindu punition euti wapi punition euti wapi biso toyembi nzembo lelo yembi mingi biso toyembi nzembo yo moyindo Nzambe alingaki yo utakala
yo moyindo loposo ya nzambe aponaki, yo moyindo obosani kombo ya kimbangu, lobi kona yo ezali wapi? Nzambe alingaki yo ati ndi molimo santu, lelo elaka ekoki akiti na loposo lwindo, yo koto sali soso nani, yo moyindo nzambe alingaki yo utakala. Mutu mwindu nzambe alingaki avandi Jésus salobi te boro za bato te. D'ailleurs fona yo panza bango. Matthieu chapitre 10 34. Alobi je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Wana ce que la division que ça la na bandele. Pour alongole loko esala nini? Et ya awa. Mais na munoka yebisi bango je suis roi des Juifs. Mais ba Juif ba memia que nous ça la discours ba koma kuna na discours kuna bango moko pe ba changer ba bité muto ayaki ko memela so problème. Faut comprendre. Moto mwindu c'est le premier être humain, Adam et Ève. Ils étaient créés ici. Adam et Ève basala bango awa na carte d'Afrique na Kamba. Parce que basala bango na terre jaune eza na Kamba. Soki ba tiango mai comme un chocolat et bimi couleur ya bronze. Faut comprendre. Ce que tu disais le wana en Kamba eza bomo na chocolat, bomo na jaune. Mais ce côté mai et comme un chocolat. Or que biso toza vraiment noir te, toza de chocolat. Il y a couleur ya zéro en Kamba, basala ki ngo poto. Pour mutu mundu ngo mona kaza zéro en Kamba. Mais batebele na bayeba atiki na Bible mutu mundu pazali. Donc conception et utapi so mutu atanga Bible moi kama mneso eza kuneza mundena. Te kasi à comprendre te parce que pour écrire la Bible les rapeka noir, les rapembe te. Écrire la Bible les noir. Pour na papier wana pembe na noir, donc important c'est ça na noir. Les rapembe te. Oko para so na pembe kasi ba ko mangona pembe. Ou bien basa la papier ya mwindu ba ko mangona pembe. Donc important c'est ça na noir. Portez ça donc mundele ninga zana mundele bien portez ça na biso ba noir. Biso pe ba noir na kati ya Bible portez ça na écriture noir. Donc wana ma et puis na kati ya liso portez ça na bora noir. Ya ba ka bongo. Yango po mona ka kati ya munoko important c'est ça na mino pembe. Na kati ya munoko pe portez ça na noir parce que oh yozo kanisa wana tango lobi yango te za noir. Ils noir. Ah, makambo so bato mona ngo flou hein. Donc ça veut dire noir non éclaircir biso nan. Donc ils noir. Mais ce qui est bon, ce que tu as dans la Bible, hein, papa. La Bible est dans la Genèse. Premier, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait du ténèbre à la surface de la Bible. Il me dit, Dieu dit, il y a deux, à moins que je me trompe, je crois deux. Dieu dit que la lumière soit, topé pembe, éclairage. Ce qui est qui madame, nous avons démontré la liste tout ça. Mais Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu sépara la lumière du ténèbre. À Kaboli yango. Moindo ba obenga ngo butu. Pembe ba obenga yango et donc journée ba obenga ngo lumière. Dans contexte na ozo kende moindo na pembe mindele tout ça. Au moins tu nzambe déjà tchaki moindo. Comprendre mabe. Comprendre mabe. Yango na tasima ngalo ba ino pas Esther zalaka wana na pointe po et pour ngana za ngana obeta fuma donc na kota 10 hein na za ma place wana fuma na obeta fuma na côté ya ngana obeta fuma ngana défense donc la défense bino siko pour la défense ngana tiki bino donc afona za koto poto marquer kabi omoni na koyebisa yo au commencement Dieu créant les cieux et la terre était informe vide, mais comme la terre était informe donc c'est qu'il y avait la forme, vous comprenez, c'est qu'il y avait la forme ezalaki. Mais l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessous des eaux. Mais tu as dans Genèse, tu as dans Proverbe chapitre 8. Babi Dieu m'a créé les premières œuvres, avant les œuvres les plus anciennes. J'ai été déjà là. J'ai été avant l'origine de la terre. J'ai été. Qu'est-ce que la lumière? La lumière c'est Jésus-Christ. Vous comprenez? La lumière c'est Jésus-Christ. Mais côté la lumière est régnée avant l'origine de Nyonso. Mais dans Genèse, c'est que la lumière, ils ont mis ça que non, ils ont créé na sima ya mai, na sima ya mabele. Mais surtout, zongi na Job 38, de 1 jusqu'à 7. Nous avons battu Job. Ils ont dit makambo belé na kombo nanga. Ya fo na oko tenga na lokayo. Yebisanga na otuno ba question. Tant na saki mukilo yo zalaki. So zalaki yebisanga. Job nier.
Deuxième question, Tony Job. Yebisanga, nani asimbelaki nga singa tangu na osala mokili oyo. So yebisanga. 3. Pierre d'angulaire ya fondation na tchaki yango wapi. Or que le pierre d'angulaire c'est Jésus-Christ. Hein? Nani asimbaki siko singa. Siko to songi siko na proverbe. Alobi dans alobi j'ai été là avant l'origine de la terre. Et ça n'est l'autre côté à Sala Sanga Nazala. Ça veut dire que Simba Singa, c'était ça qui est. Vous comprenez? Ça veut dire, donc Moutouana, Yende Moutou Basala qui liboso avant Dieu, au commencement, Dieu créant la ciel et la terre. Et dans les abiloko bazote ya binoti. Bazote ya biloko na batango bazote ya bino bayebi na bango makambango. Bino batunde bo jongo na mvrak bo kokate. Les faits mo kate déjà les. Chomoni Moutala linzala mikolo misato. So ba lambi Damas ya mikolo pe misatu ba yeli ya ko lia ngote siko mutu mundu alalanza la mikolo misatu ba yeli Damas ali yango na lokoso ekangama ye pese maladi ndenge mutu mundu mona zana bela galia biloko mikolo misatu pese maladi azo bela mutu mundu abela mutu mundu no soningo mona kaso bomelo hôpital zana maladi mbele kutakama mutu azo vivre ndé no mona batu mundu balia biloko 3 jours na lokoso batu mundu balia biloko 3 jours na lokoso echa bango maladi bako kate awa mutu mwindo kolo na yo aza awa natasimo kimbango azawa mama zwa batu mema bango na nkamba botika boye yebisa bango batika boye bayema batu na nkamba batu po babika mboka oyo po ebonga mutu mwindo atelema parce que Marcus Garvey Marcus Garvey, il avait prophétisé qui habitant dans le monde à 21e siècle. Ils ont mutu mwindo moka ko bima na 1921. Mutu mwindo natanga ko bima yenda ko mema ba noir na délivrance. Do ba noir bazana o délivrité. OK. Renard Bonke asali livre moko boye tango yaka na campagne na awa. Renard Bonke asali livre bi au mona tchaba noir ba oseka. Au mona alobi maintenant que vous êtes sauvés. Bino ba noir Sikonde vous a sauvé. Jérôme Idolo vient dans Jérôme Idolo. Koto za na ebité na pesi mbote, soki pendengani to ebité. Alors lorsque vous comprenez pas ce qu'on cherche, hein, vous ne saurez pas ce qu'on trouve. Na ba continue biso o bazo comprendre eloko ba olukate. Yango moni pe ba bimisa de lokote. Ba congolais ba noir bazo comprendre eloko ba olukate. Ba bimisa périe. Jérôme Idolo la philosophie na yalobi, lorsque vous ne comprenez pas ce qu'on cherche, vous ne saurez pas ce qu'on trouve. Wana ba noir. Mais tata na bino déjà yaki, atika kabino na zemi 20 ans après aye ba mama ba yebisa bana mutu mwendo nzambe kimbango. Pour mukile uti na ténèbres et uti na obscurité. 3000 ans avant na 4000 ans vers 4026, dans l'an 4026 a créé Adam. Vous comprenez? Dans 3096 Adam a koufi. Dans Genèse chapitre 5 verset 5, Adam a fait ça qui 930 ans. Motomouindo. Pour Adam zaki motomouindo. Pour si Adam zaki mundele, motomouindo sort oyo wuti wapi. Ba nani ba kaye nani. So bazaki ba mindele, motomouindo sort oyo wuti wapi. Pour Jésus-Christ ba mindele batu babarai. Prophète Mahomet ba mindele batu babarai. Prophète Mario William Abraham ba mindele batu babarai. Ba prophète na biso no somoni be na bala banani baleka ba mindele batu basala bango mabe. Ba continue biso ya leta bazala ko banda na Lumumba Mobutu Papa Kabila ba mindele batu babara bango. Leme ba mindele na basoka na rais. Leme ba mindele pe ba okana kaka président Fachibeto. Mais ti lelo oyo pona ko lakso ke no mutu mwindo aza somo. Mutu mwindo aso moninga donc moninga ndela vandia. Bako cha fufu yango pesivement lala ki likola badi wana. Na tongo mabone na moni pesa lala ki kwa badi. Na obenga na ka pesa na pesa yo longozo déranger badi. Na simba badi na ko beta ngo po na ba yepe mai na vandika pose. Ba ozele langa l'hôpital ba ozwanga te. Ba ozwanga te. Mais mundele so moni bongo comme microbe. Pourquoi? Azana mélanine ou éco protégé été. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater.
Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Mélanine. Mélanine méchant. Méchant, pourquoi mon mélanine ou une infection et les aussi battés. Biso mutakoza na maladie, on a maladie de plus. Autoka me autamboula. Aulia pas omela. Aza résister même ndele te. Moindre au hôpital. Yango bona sali bo hôpital ebele awa. Ozoka mutu passe. Bokte mona so boya na yawa. Julanga makasa wana ya lumba lumba. Botokisa ngo bazo batokisa na suka mwanda masuka na pesi mwana tanga ko baye. Botike ka faze bo. Tanga ko lamuka bo papa na yoki bien. Donc on a peut tolérer ceci. Donc les faits pas même en kuna. Mon bel est fragile. À ça la camus. So ju ba noir au bazan Europe, bazan Amérique, bazan Asie, Océanie. Façon basel la camus musala mundela kokate. Mundela kokate et puis mundela kamora bango. Mundela kamora bi mais bato ba travailler kandeni. Ya ale mundela sala robot. Mais mutu munda gera kana robot wana. Ya wana sio mutu mundu ngane na bandiawa. O badi o pesa lalaki likola fumbwa pesa subeli fumbwa na kolongola ka parti wana subelaki kutu na kolongola peka pesa na masuba pesa wana pe na damango o mona pe masuba na pe kote pe na nzoto e donc e big singa pe apandicide tala mama nzambe azana ndenge nzoto ozo mona oyo eza nzoto ya nzambe ye moko biso ba noir ozo mona ba noir baza procréature ya nzambe. Si vous mundela za procréature donc ya mutu mwendo donc mundele mutu mwendo muta créer mais mutu mwendo nzambe nda créer donc toza bongo ça veut dire ça donc toza na rez-de-chaussée de mundele premier niveau mutu mwendo troisième de nzambe vous comprenez atata mutu pesa kambote na komba tata to pesi tata yimoko na kombo ya mwana mutu mwendo elimo santo na suka kuna ndeto mimi mundele vous comprenez. Donc on a 3 wana ozomona wana bawani za baozolo ba parce que na otala boye mundele azozwa vraiment premier niveau hein le premier niveau ndeti niveau ni na création ndeti création ni nyoso to mona kana mutu mundo mutasala donc mundele ndazwa idée te mutu mundo sala avion biloko nyoso mona kana mundele donc mutu mundo mutasala mundele ndazwa idée mutu mundo sala avion kasi na biso mundele ndazwa idée asala mundo soki tozongi boye téléphone ozolela ozuto zwa ozyo ngo kuti a crédit yoka téléphone eza boye
bakoko na biso banda solola boy na telefone omoni ka singa fumbo so kangisi singa ochango mulai bozui kalebasi eloko mwa kalebasi botie boy bokangisi a so mutu azoloba awa oaza kuna tie na lito azoyoka so oza na kati ya mai mpo bakoko na biso mutu akozala na équateur yo oza na sekoto oyo na kati ya mai so yo alobi na équateur yo okoyoka ngo na kati ya mai odini mabo na mai so alobi na mai yo okoyoka ngo sikoyo mutu mwindu comme kaka akomaki aveuglé donc mundele aza cataracte vous comprendre hein? Mundele aza cataracte cataracte eye ezipi trace oyo ya noir akomi aveugle vous comprendre noir akomi siko aveugle aomona sute bakomomemeye na nzete pourquoi cataracte ezipi donc cataracte nde mundele yango mone mundele akoma komema mutu mwindu na liboko aotambusaka aniatisi ye nie mutu mwindu pa aniati nie tanga aniati atuni o nini ote oniati nie omemenga nzelo pona nini yo bena tiko tambola mo so pe batiki ye moko pa okende te akosambria ma ko na kati ya libulu nde mutu mwindu donc mutu mwindu aza mukolo ya mwindu donc le fait kaka ya Damas oyo mundela aza nango na maboko po mundela aza renard na likolo mutu mwindu aza corbeau l'histoire ya les corbeaux et les renards mettre corbeau sur un arbre perché tenait à son bec un fromage mutu mwindu na fromage na ye corbeau asundoli lango renard ti lelo renard poids talaka pe renard ye corbeau poids pousa na pene pena renard sorne ozala nini mitraille siko renard siko fa benga nde aigle aya po a seconde ye or que aigle c'est tata Simon Kimbangu aye po abula renard siko na minute renard place azazo banga na ndenga désordre po aigle déjà telemi c'est tata Simon Kimbangu asala makambo na emona na te merci beaucoup. Je pense que na monsieur Koya faut qu'on vende la malam pour na battre zande vraiment na posa ya koyeba supériorité wana ya mundele par rapport ya biso banois. Question na sukezali papa Kiss bakimbangiste busutukeli ekrambo kobeta bino kozonga bino koyawa bino bato bato na manaka na bozaki ba surtout que bokomi na niveau évangélisation ndenge église de réveil yaka ko évangéliser en désordre ba kibangise ba surtout que l'écran te chaque chose a son temps et kokaki ba ke ba panza parce que quand les olobi évangile oyo sobe te amite suka pe e koyate comme temps ekoki papa yé na 2021 na 2001 na centre de Kalobi boye bisabato que papa Simon Kimbangu molimo mo santo mutu mwinda uta wapi ya omonde to obeta biloko ti batu pe ba comprendre déjà que no biloko to bande ko saloza ya bisote za bakimbangiste to bakolo nango baye bino pe côté bovandi boye ba izana ngona ndenga mabete za pe lulendo te zuwa te biso to lobaka moninga zui sepela biso to sepela kana ya bino fora to beta la bino ko to ba maboko banene so pe bolingi na beta maboko na beta okasiko mais tata Simon Kimbangu évangile faut panzana jour mususu to ça les missions batu ba les donc na benga batu belé ba ko so ba kiti ba vandi indo se bandi po bango pe ba so par na bango na ba voisin pe ba zo po ba voisin ba zoaka kuna ba voisin ba zoaka maya nkamba mutu ayobela se yako za maya nkamba pakola elote tata Simon Kimbangu mutu to pakoli maya nkamba ezaka ya pololo sukali te maya nkamba eza vraiment ikutolo koleka maya pompi koleka kutu na ba opiro mona ko basala kana ba milani kandi za jaune terrible na biso maya kusaka na te ipe maya nkamba tokota kuna savote linikwate o laveno na ba mai mususu wana okoti na maya nkamba obimi okutu ba mai kuta pompier mo boso sukole mo kama mukuse mais maya nkamba te maya nkamba correct kitoko na elengi ya mwenga aso na mone simbite na yeka na maya nkamba na koti suna bia Kimbangu na ye so na dindi boy ndozo mona ngama mo formo na zao maya nkamba na la vango fort maya nkamba. Merci beaucoup to kende bona to mona yango se basi la côté mo mbal pe côté basi côté na bango mibali côté na bango okomona ngo fuma basala mir séparatif na kati
pour collège temps à salisi mutatinde ke laver mai autant ce ko yo ba salisa ko no la laver mai on la pas mai te monte ke mo le ko mo boyo zanga pourtant au collège abikisi mutu wana c'est que nous sommes la maille. Mais Zapi va tenir sauter. Merci beaucoup, Papa Kissé. Nous sommes arrivés à la fin. Numéro. Des communautés jetons. Même moi, si je suis moins erreur, ça c'est erreur. Erreur na komba tata simoki mbangu tika bima bande ko kuto ko mekate donc ponde tibiso to vanda biso bande ko nyos tu bazaba kimbangiste tout bazaba kimbangiste donc na ndako no so mutaye mabe na komba pasi mbangu te rien soko tu baje pe bagar ko mekate o so bajete parce que tata simoki manga sauver yo bimi mutu siko donc ngo sala baje na komba tata simbate wana ponanga on négliger le tata simoki manga insulte. Ça veut dire au fin de temps, il y a fini d'engager. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on a appliqué. Mais tout est maintenant mon qui mais au vu que la communauté dans dictature il y a posé bateau makambo yo voilà aux hommes si on attend ba colon. Nzamba lobi. Ndimi papa si mungi monta les films. Na di commandement lobi na nzambe ya zuwa. Na lingi te moto arenie liboso nanga kombo moto sute mais papa nzamba zuwa bible lobi boye soki bal zanzambi botika te na ba vexote te to songa de parce que on se connaît selon l'agneau oh Jérémie prophète Jérémie ni me dit commandement musapia nzambe nde koma yango vous comprenez parce que na kata bible wana le plus tôt majeur c'est les 10 commandements pour atteindre les autres ya bato pour ça na biso ba bongo na ko bongo na wana ezande 10 commandements ata to tei ba histoire nyonso tout 10 commandements ndeza repentance si repentance c'est 10 commandements 10 commandements nzamba lobi ngana za nzambe ya zuwa je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e à 4e génération à ce qui bato baza donc bato bazo négliger kombonanga faut comprendre alobi na nzambe ya zuwa na lingite mutu muswarenie mais papa ndeti ngana za na zuwa na lingite mutu akoko sala buzoba na komba tata simo yana le beza yote mtu faut défendre papa simo kimbangu bible lobi ke so bala nzambe botika imo ka se défendre boko ki jamais boya ko tungisa mwana ngai Gédéon likolo kaka comprenez ki pété te mais aloba ki na ye aloba na bato pété comprenez ki pété nzambe kaka tindi pona ni nzambe yemo akateki bana Israël tapeseki Moïse nzete ayebisi Moïse yo Moïse na tio nzambe liboso ya bande kono ba Aaron na Myriam pona ni yemo nzamba kitakite. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Papa Kessé, tout ce comme na suka émission. D'abord de Lyon Deko, landelo le basuka pour l'émission lelo. Na mon papa Kessé semaine ezo ya foko takana débat. Te ngana episode nazawa. Ngana naza kombata makesa. Tata Simoki Mbango. Tata Simoki Mbango pa otika ngai te. Je te dis nazo episayo ndenge naza awa. Est-ce que nous sala bodia bamba mbasu? Ngai. Te aya obamanga mbasu pona nini? Obamanga mbasu pona nini? Po ya obamanga mbasu ona jouer eloko na ye. Na jouer eloko na ye. Ma mbolo ba episa bato point kanda pe. So donc kanda wana so epesi ye so ka sali buzo banga na ofuka Tata Simoki Mbango. Mutu asali nga pasi. Soko tiki ya ko continuer ko sala bato muso pasi. Danga de pema. Opema ponga la banomo na pasi. Ngana banomo na pasi na vandi vima bona se concentrer. Elo te. Le basi Tata Simoki Mbango na mwana mama kulutu na bino. Na mwana noko na bango mais Tata Simoki Mbango ngana yebi. Prêtre de prêtre donc maître de votre maître. Point. Merci, numéro de téléphone. 085 94 25 598. On a un numéro à WhatsApp, Vodacom, il a 081 46 22 084. Parce que la période qui est dans la salle qui est blanche, si vous avez un numéro, vous avez un combo. Merci, Nabondelio. Kozang Sakozomabilité, Zoisika Panza Pelisolo, partager mission, aimer mission, de Tokutana Mikoleza Koya, ceux qui vont moni papa qui sont les kate, Botonakai, Mingi soutien P.
Voilà, parce qu'il y a autant de musique, il y a aussi un transport, pour y comme awa. Vraiment beau soutenir Bandeko Nabino. Papa Joseph, je pense te retourner à Zaki, éprouver à Moussa Gindeko Naye. Papa Joseph, moi de mes condoléances naye, Nzambe azala na yo, tata simo kimbango. Pour Nzambe za komé, nano komé, tata simo kimbango azala na yo. Abatela yo, pe remerciement na maman Laura, na maman Laure. Pesi bino mbote. Bavie mandako, papa Chimanga, mbote na komba tata simo kimbango. Mukomso pe to beta lisolo Ils vie moko boye Chimanga vanda na Amérique na expliquer makambo susu. Tala, omoni tie biso to mona ka pe ba Daniel Danze. Apa ils na bato musu baza Danze. Po ba Daniel babotama na marque na bango me basali Nzambe. Mais za na bato ma babotama na ordre Nzambe. Neti ba papa Chimanga wana. Na obetelo so moko mususu so to epo sikoyo déjà tala kaka. Pour mon esprit Kiti déjà Vandi. Merci beaucoup Togo Minasuka, papa Guy Labala, maman Lauriane, Biska Bozali, vraiment Nzava Batelabino, Yesu Christou Abombabino, pour la nité Ndeko Nangai, Nikab, Okoloye Mokonda Pisa, Nzava Bombayo Batelayo, Nathalie Moussibou, maman générale, Kapi Kapinga, donc Bisko Zali Nalman, Nzamba Batelayo, bandeko nyonso bolingaka la princesse d'Éternel bana papa nyonso tout na invité ceux kate na invité en pesa minoni. Merci bosala kaka émission oyo ya papa Simon eza la meilleure émission na ba émission oyo ekoya na mikolezo ya menga toujours ya papa ya pona ki kamba na bilo ka misato ngana osinga na papa evandika na motema na ngai soki koleso masi azongite ndeto kutani na mikolo ezakoya. Ciao. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi, a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete